Salut à tous, à tous mes membres de la EHP Media. Ba union so balingaka EHP Media balingaka Chimel Luki. Bambote nabino partout dans le monde. Ba union so bozora temps ya rotala ba émission qui toko to ba news. O eza roleka na RDC. Bambote nabino nyonso lelo to solo la bongo na artiste moko abeta ba benga ke misapi ya talo. Oyo bana partout dans le monde boyoka pe boza toujours continuer na royoka. Toza bongo na maya kamba to beta moi trois masolo par rapport à mouvement par rapport à l'actualité à news ndenge za koleka la RDC na robanana ko pesa mbote mingi na Junior Mpidi babi Junior Mpidi aza osala msala kitoko na EHP Media mbote na mingi mbote lisusu na cordon le plus charismatique de tout le cordon équipe Bumba azo coordonné EHP Media Mobimba. Merci mingi na maman GH la maman de cœur la maman de tous les enfants je te love maman. Merci mingi na papa Edo Amani qui est notre boss na pesi sumbote mingi na au sommet balobi José Ndindili Falansa sommet ya bana poto nyonso car ndenge na toloba tozobeta moi 2-3 masolo na maya kamba par rapport ya ba boye elobaki ezongaki oyo tout à l'heure toza kobeta lisolo nango sans plus tarder tous les canons tout le monde na maya kamba. Bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé, bonne évolution. Oui, santé pépélé par la grâce de Dieu, évolution puis ça va, calme les alliés. Maya kamba mingi nga Chimel Luki na zamuta tembe so moni tina Luki oboy to solo la moi 2-3 makambo par rapport à mouvement na mona nga rubanda na direct car pour mingi actualité nde makambo mais na page na actualité mikolo boyo kana te tozali tozo kana te na sens que pour te le côté sur les marchés mais tozali toyo kana dernièrement to betaki na Al de la Gombe to betaki na centre Wallonie to betaki pe na Rompo Willery donc tozo beta. Oui, bozo beta bien sûr, oui, ko beta ezaka ezotambola nzela moko na biloko bozo sala. To bozo beta rama mbakala ye moko sko Clinton, chef na yo. Par rapport ya ndenge azumwa temps mort oyo ne ba fabrikasi bazo boire biloko ba président Fali Poupa bazo boire biloko. Selon ye moko, po pas za mto ba prise ni ya bombeli biso. Bozo ki bakala kodia. Bah donc bozo ki bakala kodia kalamingité cha volonté zali donc kalamingité bozo ngo. Bozo vraiment donc bozo la makasi. Ki bakala kodia eza single to eza pena album. Eza single pour ngande na osala album. Ki bakala kodia eza single donc eza ka générique moko na chanson moko. Ki bakala kodia eza na nzembo moko na générique moko. Oui oui. Eza générique moko na chanson moko. Yangwana penza Clinton, Bill Clinton, le président Clinton a tiré le charge, ou même ma charge, on ça l'album. Oui, après singa album c'est parce que atali maya kamba, monique maya kamba na niveau, azana niveau, pe azana maturité, o soki bo pesi album a ko négliger occasion anati donc yango après singa na saisir opportunité on a ba pesinga na sala album ya solo. Donc on a calculé déjà des bavels lutumba basala bantimbo ba maya ndenge ba papa Noël basala ba bisika donc ne ba mayaula basala donc on a calculé batouana Abangi te ko pesa album po plus vraiment mon na ba orchestre lelo so yembika nzembo mo ekangi olongo sali yo komi pe président so ba ne ba pesa penani a banga te msuki olongo yo po sala orchestre po to mo na ba orchestre na RDC zo bota malroi mayebo. Bon mutu akosala orchestre lelo asala orchestre po ba mona mais lobby nango ayebi makambo orchestre senga te pour que ça l'orchestre c'est pas donné à tout le monde hein. Mutunyo surtout à cause à la leader donc que ça l'orchestre c'est difficile makas ça passe donc on a kokota jamais na babiloko wana nazana pembe na Bill Clinton nazana na CM colonel donc naza toujours dans encadrement na donc c'est ça. Sikoyo par rapport ya ndenge toti koyora que confrère na yo en fait ils ont nini poto e baté ba mission entre ba bagarre d'esprit na bino pe bato asima bokomika na ba bagarre d'esprit net ba musicien eza nini entre yo na confrère na on. Bon na évité ce na kolo bandeni mais nga za na problème mutu te mazala jamais na problème ya mutu ne na za na ninga ranking te na mona tagi mbango na mona tata simogi mbango gyangani. Moni komo na maya kamba donc basokola na maya kamba na respectera tout le monde na linga pe buzoba te na vie na ngabo bata buzoba nde yo moni vie na bango kenda kana buzoba
Donc c'est ça quoi. Donc yo po na yo se reprocher ne loroté. Donc ye moko kaka na ye moko nde komo tinde aleka alobaka ke maya kamba boy maya kamba boy. Afinganga ke nasali eloko te aleki na TV afinginga. Afinganga ka boy. Donc en tout cas en tout cas na évité ça me fait du mal. Exactement que dit ya leader no Bill Clinton par rapport à relation na yé na ba confrère ni nyonso ba o nyonso ba longwa na maison mère baza quand même en bon terme. Baza en bon terme Bill Clinton aza rankineti. Azala rankineti. Ata mokolo mo tatikala ozala rankine jamais. Aza rankineti. Bill Clinton azalaka rancunier te mais toyoka ye pa boyaka po toyebi président Bill Clinton avec beaucoup de respect. Je dis un gros coucou à président Bill Clinton que j'aime trop. On avait langa ya banda wenge fait langa kati na sur soka moni mo comprendre c'est qui Chimel Luki par rapport ningo lobika relation parce que relation ya président Clinton na Célio baza na relation ni entre bango mibale po to mona président Célio loba trop pour nga linga la polémique te mais na lobara o ezali parce que relation nini bango mibale bazana bon bazana na bango bien baza ba frère donc baza ba frère ba uta musika donc bazana na bango bien sauf que c'est le bazana ba comportement ni moko boy ezo se peli sabatute en ce dernier temps au finga batiko ça ba vidéo que n'importe quoi ce n'est pas bon c'est parce que c'est irresponsable Asa déjà bana ba kroli ba komi kolo il faut allons na ba bêtise wana pampamba c'est pas bon. OK on les a conseil au PC et atika bongoto asa ndeli poto mona musique plus komika benjour to ebate benjour et comment on va place ba misapi na bino benjour et comment on va place ba voix na bino poto mona ba musiciens congolais plus ce sont des injures entre eux ezani eza manque ya éducation musu ba éducation ti de bas âge à rattaquer éducation les lots batumsu ba komo kima classe place ba komo ke suki les aga na musique a kimi classe place a oge suki les aga na musique ba bika na ok poto na musique oyembi na kikozo yango moni les autres sala qui délinquance et côté la biso na musique zo comprendre éducation ma b et côté les lots na bana dit à ba musicien o ba mal éduqué donc c'est ça mais conseil gratuit na vrai nanga Célio to utano musika dans la cofondateur ya groupe nayo na encadrer là au groupe donc ve bima ba polémique on a pamba et distraire c'est ça. OK nazongi lisusu mwa mukesima par rapport ya ndenge batikeli yo charge pesa kilo ko sala osa batikelo album mais à charge siko na ba peuple congolais par rapport on est au mona ba leader ebele bazo beta biloko ezokanga siko nde yo zu charge wana na biso ba congolais congolaises na partout dans le monde ba o ba royoka la belle musique au promettre bango nini. On a qu'à promettre na ba congolais et ça qui base à la passion pour na royok album nanga ba va décider na travailler au four et au moulin pour na bango pour na satisfaire matoi na bango ba ozoa ba chanson éducative musique nanga beaucoup yoka bêtise te boyoka pété comment ba kanga na censure donc na osala penanzi mboyo na ba botio ba botanga ba bando yoka eux qui déranger même ba pasteur même bana nanga même bana batu mususu pour une éducation il y a bana na biso donc et aux ba chanson moko éducatif. OK et cause la ba chanson moko éducatif oko ebisa biso ezaka au album to zelango to nanu bozui précision ya sorti album. En tout cas album nanga il n'a déjà au travail mais ana kanda po bali ba distraire nga tant kanga na sala album dozo lingo distraire nga frère nanga finga bato finga ka nga ite hein afinga bato afinga nani lisusu afinga bato afinga ka frère nanga wana o ya betela ba betela na studio o ba betela na studio kombone kutu do na so kombone nani wala ba betela na studio kuna guitariste abizi ya vient la biso faire rigola o ba betela na studio so nga na yebi eza marque house kombo wana lobi wana aleki na TV afinga nga asale mission pour afinga nga do TV so aleki ka afinga nga kaka
siko afinga kaka yo kaka pe pona nini on likam na lobaki te ba relation ni bozala nango poka pamba boy mutalali ala muki mba moko abanzo finga kaka yo ngana koza na relation impolite jamais. C'est parce que je suis bien éduqué, je suis bien instruit dans ma maison, donc non, je peux pas. Tu peux pas. Ça reste à vérifier, tu peux pas. Il y a beaucoup là-bas la même politesse. Balobi, Joël Botekol, Moté, Maya Josélie Mampoata, moi je mets Lou qui je le confirme. On a la confirmation pour aller la couple à la fort. Netka Claire Igné Tene Mani Wenge. Babolinga bongo yangana mimi toza kolukana sur banapoto. Bilan sobolandi Maya Nkambalobi. Akoko la relation la ben polité. Donc ce Nathalie bien. Avec la marque Aouz, Azak poli, a manqué de respect. Oui, a manqué de belé, a manqué de belé, a finga de belé. A finga. Nenga zana ko finga o ya finga so za mai. Mais la zata ba bido fait si ata 30 na ndako. A finga batutu. Ongo finga maya kamba za mona takimba. Basukulanga na maya kamba tokokana ata mukuru mote. Nga mwana nzambe na chance nzambe. Nalamuka na tongo na ane logo te mosutu ka tipo kwa bena comme na 500 na push nanga c'est parce que na créer ba relation nanga calmement poliment na boko la rabatu na boko la na ba les enfants de la rue na ba mbongo nanga ngana ko zata na 10 000 francs congolais na kina kabele ngo ba shigi bana na miki basomba tali pa bali nga sel sa bango. Mais na ote kolande mission na moko o s'adresser na moto nga chimelu na meke un peu ko comprendre mais c'est un peu flou ba boko la bana quand de bo s'en chargera na bana les enfants de la rue et dara ba orphelin siko ba otangisa bana eza ba collègue na yo pe musuba zapo to yebi que ba mission bo betara bo bimara siko ba koka boko la bana wana te eza ba nani et puis ba koka boko la bango te pourquoi eza ka manque à volonté to eza pena ke makoki boko la bango eza motema mabe bakisi basimba ibalola bango motema bazanga o fali pupa imba okatani mosise okaka bato mawa donc bakatana mosisa oyo okaka bato mawa okola mukana tongo obando calculer kaka ofinga no mutu mutu oyo ozofinga yozo lobaka na leki nga nazana mapango oyo zana ngo ya butu mbongane kuna koloba nga na bazamba bapesanga bakabula deja bandako place wana bato ba motonga deja. Ce sont des futilités, ce sont des biens matériels. Et ça va bien matériel. Oui, au bango balobariza bandoto baba c'est parce que biso ngana boko la peuple na lona kana bilanga na ngamba la msu na bimisaka na mokolo tamsu 35 sacs ya concombre na bimisaka tamsu 40 sacs ya aubergine 40 filets matungulu tamsu 30 25 na boko la peuple bandembi ba pipil et uta na zamba nanga nana besoin on a tena ngana créer ba emploi na muta matolo te ngana matolo na kinda te na go sengo matolo soko kabelingo sali singa na ko sepela po na za mutu na po sa soutien ba soutenir ngame na za na tana ba ko tumisa tout ça ba tout prêter sali sanga nga mutu na yo soko swinga te na kufa non ngana teka mutuka pona tinda bana na ngana classe nga nateka mutuka na pona tinda bana na classe donc na yebi so mwana na ngali lo ke classe lobby à venir na ye ezala kitoko. Rapport sikoyo que nazongi non na musique entre ka bino na bino notre komona to landa ki on biso nyonso que nzembo ya frère na confrère na bino Robinho Mundibu baboya ngwele kana censure par rapport babi ba maloba mso ezaki na kati wana eza bien te so na bina sangisa na ye OPC conseil na ba o nyonso batikali wana mwa lilobani okoloba pona likamba bon. En tout cas, nayokaki bakangi mais nzembo en tout cas na zui pena tan oyoka ngona mti na zui tan oyoka ngote pona za likolo na za so album ebimi na tala clip na oyoka na son mbala moko pona juger mais na landité mais na tala kikaka na yokaki ke bakangisa ki bon na habité bakangisa ki pourquoi asali nini po bakangisa maya kamba to zala nayo oluko pesa biso soki ezalaki ndenge nini par rapport sikoyo ya carrière na yo penza par rapport na carrière na yo moko tindengo banda ko beta musique na yo est-ce que ko ebisa biso na orchestre bolamu nini oye marka on a vie pour musala bongara esengara litombe zala est-ce que yo elo oni sala plaisir bando bana carrière na yo nakoma maya kamba nakoma tata ya bashege yango nde penza
oh esalanga na koma tata basheke grâce à Bill Clinton. Bill Clinton biloko marquanga pa bileze belé a présentanga na francophonie ba yebanga mokolo mo na stade. Ah Bill azu solise moko monema ya kamba. Ah Bill azu solise moko mo. Deuxièmement, mokolo o selo ya kangsangai na kasho Bill mtara obimsangai. Donc on a des aba souvenirs kitoko na monde de musique. Ya makasi o na zona vina ngai ngwana. Po moko selo ya ka o kangsanga bakanganga neti na yiba. Mais na yiba te bambila ngo pe ba yiba tali o artiste ah teto chao kaka teto die kaka. To dia na samba na expliquer bango papa akanganga mamba guitare bon. Boti kana zonk sele guitare na zonk sele guitare na e na sokola maboko donc ba meilleur souvenir sous ces ali ndenge amonisanga na miso batu na festival amani et pesanga ba relation na ba mindele on a travaillé na bango lelo en collaboration autour na ba projet na bango ya ba ONG ya ba centre culturel donc grâce à Bill Clinton na zama ya kamba akoka belanga mbongo lelo na olia mbongo ne aussi là mais apesanga makambo abenganga leader na pesaka neti ba président belo monaka mais na osinga kana nzambe asalisanga apesanga makoki na salisa ba shege na sunga ba mama ba veuve na sunga ba aveugle tout le monde na ba boulevard aveugle ole kana prince anga katsa sengi o mbongo mono mateli vite so za tana 1000 francs pesa e amona raté a osala ndeni na travailler comment ba député o to vota batambongo bobenga loka ba pasteur ba eda batute mais ngata msusu na ngana mbongo ti o frère na nga fingia na bia lekinga kabela kata ba shekete salisaka ba bola frère na ngai na koyebsa o chimene ngana ebeki kala libandezelo kwa batamaele même na famille so bwana libandi muta libandi boko sepela mais libandi oya frère na nga wana za libandi buzoba libandi moko ba mikolo moko pena ya zoba mokolo moko azoba. Pardon, mais comme Batiko Bomangaï, cher internaute, vous comprendre. Donc, comme Babia Bara m'a bandisé à Batomayele. Mais les bandits morts, on a habité tout à l'heure, on a bino, l'angaï te redécouvrir. Les bandits, ça la bouzo, ba makasi, oh, ma kamba lobby. Ma kamba pas ni kobenga les bandits, mutu bouzo, ba makasi, bouza, les bandits. Oui, hier, azam to bouzo, ba finga batunionso, a finga batunio. Talanga la bête musique pour na mutu kati. Na beta la musique pour na mutuka te musique nde esombelanga mutuka pe bokolelaka ngai batu anda bokolaka famille na ngati na bokolaka na bandeko na nga msu na balibanda lokwa bashege wana grâce à musala nanga bana ana tang balie soki basepeli nzambe pe bakiselinga implice yango na osenga na batu o basutenaka batu bosalisaka bato mutu esalaka bosalisa mutu te ko ezaka kendo finga batu to oyo akosala n'importe quoi oyo osepelisa batu ti. So comprendre. Ngai na yeba mingi zonga nona likambo libandi wana bonga libandi wana esalinga trouble bato al mabandi na famille bazaba bato maele siko libandi ebimi ya buzoba makasi boske na koyebe te ponga songi ngaso na comprendre te oyebi frère na nga wana o afinga bato ti mutu libandi ti tout à l'heure là so na bina lande la pena bien mutu oti ko finga yo récemment eza Mark House mutu ona tuni obi afinga bato eza Mark House donc oh bande mingi libandi ya Mark House. Oui, ngana ebi bato libandi basa batamaeli. Mais libandi ko komelo ko bakuluna te lokwa ko sakanela te. Libandi zelo ko lokumu. Libandi zelo ko respect. Eza lokwa limemia. Mutu libandi soka longoli chapeau senti papa mutu ezongela seka maele. Ndenge toi les obeta na mutu ne seka maele. Mais oya yandeni. Oli kana tevo calculer ma ya kamba. Bana na kutu na station na mona gete na alimentation na mona gete ngasuna na posana ke na alimentation na kota alimentation fona benga yo so na posana voyager fona benga net na uto ke Rwanda fa na benga yaka to ke no vol moko po anini yo zela ba memonde ba memako ngana kendaka déjà na ndenge nanga siko conseil nyoko pesa par rapport ndenge lobi bato mabandi ba bato a respect okozong sapende rono na ligne Pona, ce qu'on sait na ligne, à se respecter comme il se devait. Donc, fera ça allé. Azo fingi sabata mabandi. Atika ko fingi sabata mabandi. Zelo kwa lokumu. Aza na respect. Na osenga na viena nga faire gola. Viena nga faire gola. Na linga yo mingi oza na belle voix. Tango to tanga ba papa Tabulei, to tanga ba papa Wemba, ba Evoloko Joker, ba Luciana, Manda chante.
so toye tomona amba mo pe ferré ana belle voix aza chanteur wa yemba na ba gamme de 7 ba misolidien ba pentatonique etc. Donc oza mutu oyo foza na guitariste oyo ana niveau musicien oyo aza na niveau taza ko apporter rien à groupe il faut ko écarter oui musicien oyo apporter rien pembeni na yo il faut écarter apporter sur rien nini biso so tobi ke marka ospa beta solo kitoko a beti combien d'albums et pas présent ferré tobi ke beta apporter le rotendeni pas ara chef d'orchestre avant tout monde ande ko biso mabu ma base azwa titre qui chef d'orchestre ezaki marka osazaki pe chef d'orchestre so mo ba chef d'orchestre qui zeng bon nafingi mutu kizengi te babotanga nafinga s'il vous plaît pardon à retirer à kizengi wana bon ba finga mutu azala peut-être ya buzoba ba chef ezala nango pe mutu msu bakotia pe chef bameka ye nano alors mutu msu patiaka menace après singa na umela na orchestre oyo opeanga bavantage te bon encadrer kasi bato mutu msu akanisa so batie chef d'orchestre abanogangela bato non eza makambo mosusu yo fo memaka makambo bamusicien pas leader président musicien qui ngani tala bobo na boya président groupe photo tambola boya photo zong ça rôle ya chef d'orchestre yango wana conseil na opesa yango wana frère nanga atika ko finga bato so continuer ka ko finga bato et futa yo au mona lobi nango ndezala vide le ba comme au sengele lisungi mais biso to ebi ba artiste photo za bato moto za ba exemplaire mutu pa goza na pas artiste salicier hein mutupa goza na pasi artiste à Kabelier à Bokoli épée comme Weranson à Bokolaba les enfants de la rue belé Aïda Bacheke belé depuis ya moni nzamba pesa a chance wera za na chance et ute pa nzambe mutape sa wera lupemba pour azangi na motema ya kosali sabato ako kabelo boyete mais apesi relation Weranson zomon nana mona pa afinga mutu na TVT biso landa éducation ba vie wana l'idée na ngabila ba mama ya kamba to na kotaka sika na orchestre na 2012 abin biso finga te so fingi to bengani eloko wana tikala ngana mutu pe fanatique abenga ngana téléphone nga mingi bato tungisanga ka za ba basi ba fanatique na nga mingi zaka banzela to lela opo to linga ka ndenge olika na TV ozalaka bien osololaka bien na batutu oza garçon moko poli. Ok, d'accord, Maya Kamba, Tokomokoma, vraiment la souka, il y a émission na biso, moi, quelques conseils entre ma frère, non, moi, 2-3, ma banga, tu as numéro à contact, non, bah, nous sommes pour ça, va contacter, bah, Robin, on a numéro. Oui, mon numéro de contact, c'est 00243 89 66 48 581. 00243 89 66 48 581. On a soit contacté sur WhatsApp. Sur WhatsApp, au Komelinga, au contacté pour un album nanga, en même temps pour un ONG na centre culturel. Nana bachege msuba obina danger. Dawa petit morceau de koti bango maki, tant ba obina to comme on peut na festival et aux ala na Zambie. Donc au Singapour sombe la bango ba billet au Singapour encadré bango place à rolala donc on a nos ça demande de l'argent. Donc bateau ba moni qui va soutenir pour la vision on a nango. Na osali samboka ko on a déjà ba chege na ba ville wana et ça déjà chose mo munene. Tam so l'état kanti ko sala temenga na jeune na bulango. Donc bo edenga na osenga o nyonso moni ka soutenir ma ya kamba a soutenir nga donc numéro yangwana na opesa ba salutation nga na Ferrari Confort na Paris moi c'est Pembe le rola moya 14h Landu Bayaka mère nangai Malou Mboka cité Montfleury Régine Ilunga Véro Mangoy Makila ba championne donc ba sœur nanga tuna pesi bino mbote pe na bosanité Jaël Makabi na Paris na Paris ba salutation na ngwana nepsa ko zela de mabanga na album o sepela po banzemo na ngai beta biso ba guitariste banzemo na biso beta ramena kamwe ba guitariste mso ba beti nzembo beti te nzembo melima nzembo fanika na palais ba yo kango ka yena bandeko na donc c'est dommage donc ma wato quoi. Ok, Maya Kamba, ba vandisi banzemo na banda ko moi aussi je suis désolé pour eux. Na biga e rosi malango kaka. Ngape na opesa moi 2-3 mabanga na ba obalinganga. Na sira bala poto ba obalinga roboya nga shimelu kina boara na sep no botinda ba kombo na bino na roboara pe bino po
tosalara bongo bana poto bana kini basala bino bien bana kini bino pe bana poto bosala biso bien car ndenge nalobaki bongo na pesa mbote mingi na Josélie Mampoata motema Joël Botekol babi libanga wana venanga tu es là au cœur même moral avec toi Josélie Mampoata na pesi couple na bango mbote vraiment Josélie Mampoata une femme respectueuse donc basaltation na ngwana ozala malam Zambe pe abatela yo donc. Ok, d'accord. Babi Josélie Mampoata nde makambo tara motema Joël Botekol même moral avec vous Claire Ignete motema Emani Wengenga plus en boire ba couple non lukande ba couple ngala bino même moral et là je veux dire un grand bonjour aussi à José Ndindili Falonsa babi mona poto au sommet à solo babi grand frère ya Michel Boko papa na kina ya Boko na France la bosani bongo te maître solo maître poto Bigis Loboko babi maître Bigis bana nyoso yolo tozela vacances yango ove na yebiki kala mingi to ozana kin na pesi sombo te mingi na ba obalinganga na ba obalinganga tenga shimelu ki mola tsuka tata nzambe la lela bino fort ba remarque ba conseil to ba critique na bino yango ne sala musala shimelu ki zara barbara mais ben jour na bino yango ne pesa ba méchant et on répondre bino borolo ba o ye bagite fala ki kokoma ba obazala kuna tozana ba on même ora seke to ba mbote mingi na ba obalinganga te surtout et là je vous dis au revoir na bosete na rappeler bino tozaki bongo na maya kamba so ese mne na mboko yo ya président Bill Clinton o tozaki net otiko panza teke car ndenge bino bana poto bolingara na bana partout dans le monde là je vous dis au revoir.